na sali pour ngani tanga masolo boucle. Négociation Kinshasa Naba M23 ezalobi mardi le 18 mars na kati ya mboka ya Angola, précisément na Luanda. Gouvernement congolais yebi déjà na ko délégué bae oyo bakoyeba ko représenter République démocratique du Congo. Kasi na ngambu ya parti ya Jean-Marc Kabund bango ba boycotté ba boy négociation entre Kinshasa na ba M23 balobi ete na yambo ete to négocier na ba M23 esengeli d'abord quitter sol congolais wana nde toko négocier na bango tanke ba quitter sol congolais te toko négocier kana bango atam ko moko te. Boza ko comprendre idéologie ya mboka te. Bozela na yebisa bino ma makambo oyo ezoleka vraiment en 100% pour vous comprendre pourquoi na ba réseau on appelle ça qui na ba émission ebele impossibilité ya Tshisekedi kofanda mesa moko na nanga, c'est tellement impossible à moins que okoma Tshisekedi akoma na niveau ya Mobutu pona kokende na bato ya Lutenika. Soki Tshisekedi akomi na niveau wana ndia kokende kotelema soit kosolola na nanga. Alors bandeko na ngato bandana no ko analyser makambo ya mike poto comprendre place nini Chilombo aza na mini joy. Mutu lokola fils mukoko soki akomi mutu ya kolobela président ya mboka akomi kotelemela ba opposant ya Congo, mutu lokola fils mukoko. Imaginez-vous ce qui président c'est basé na communication, soit na ba communicateur ya ndenge nini. Soki mutu lokola fils mukoko akomi koleka, akomi kolobela président, akomi kolobela makambo ya mboka fils mukoko. Bozi bao soki guli bango nde ba communicateur ya gouvernement ya mboka lokola Congo. Sika soki tozwi kaka opposition ya ba congolais, opposition congolaise, ba communicateur ya opposition congolaise, vous allez voir que le gouvernement n'a aucune personne qui peut défendre le pouvoir. Soki tozwi opposition beaucoup na ba soki nani vuvu, beaucoup na ba papitamba, beaucoup na baza ebele o baza na mayele, soki ba fandi bandi ko solola makambo ya politique, makambo ya mboka, vous allez vous rendre compte que mboka na biso ezana batu ya mayele. Mais soki to komi na position be na point ya ba politicien, ba communicateur surtout o baza ko telemela, baza ko défendre pouvoir à place ya Tshisekedi, vous allez voir que soki balobi mutu soki tete eza malade ezalaka nzoto mobimba. Il y a monde toza komona na kaya ya Tshisekedi na IDPS. Soki sika tobandi kolobela makambo ya négociation, soki baza kolobela négociation, c'est parce que nanga akoya kopesa oyo po bayokana. Ou bien Joseph Kabila ezala Moïse Katumbi pe akoya alobi boye na boye po bakuta bakoma na point d'attente moko boye. Alors le président Nabiso Chilombo ako loba nini, akoya na carte nini na table pour basa la négociation. Yemoko azotala gauche, droite, likolo na se, est, ouest, nord, sud. Eloko ezate aza na carte ata moko te ya kopesa ya kotia na table po bayoka ye. Soki Sadek ba se retirer. Sadek eza institution munene. Soki États-Unis ba Américain ba boyi ko signer ba contrat yena Tshisekedi, c'est qu'il y a quelque chose au bino ba congolais ya ba jale le bozo comprendre te. Na oti kolanda émission ya ser moko boso ki chela soki nani o mwasi ya zalaki mwasi ya likangu ya Auguste Kabuya ba passer guli ba lika na ye mwasi na soki nani chela fie wana azolo ba bilobela pona kolakisa kaka ke
Tshisekedi aza na raison moya ke de kofana na ba soit disant na ba rebelle exacte moya ke de kofana na ba criminel bato M23 exacte mwana mwasi wana azalaka mutu ya IDPS mais aza kobosana ke Tshisekedi mutu azalaki soutien ba rébellion nyonso yaka na Congo famille Tshisekedi avec IDPS bazalaka soutenaka rébellion à 100%. Si kamba za ko s'attaquer na gouvernement pouvoir ya place tokende kaka musika te awa na M23 Tshisekedi soki abengisaki bango na capitale c'est parce que azalaki ko soutenir bango na tango bazalaki ko menacer Congo na tango ya Joseph Kabila. Bato ya IDPS bozolinga bolongola biso na ba réalité ya mboka bomema biso na ki affantillage na kati ya politique. Bato ya IDPS baye na affantillage politique na kati ya masolo ya mboka. Soki boza mayele te bino bato boza kolandela makambo ya mboka, soki boza mayele te bokozala détourner mentalement na makambo tali na mboka bokopa mokendesika bokobanda kolandela kaka ba futilité pendant que mboka na biso na minute oyo biso nyonso toyebi ke ba condition oyo nanga a poser po akende kofanda mesa moko na Tshisekedi aza incapable ya ko ndima makambo wana parce que soki balobi bakosala négociation sa Tshisekedi akwa bo Tshisekedi akende na mesa parce que déjà négociation kosalema sans ye wana condition nanu ya bato ya M23 AFC nanga sika Tshisekedi na magie nini nde akende ko convaincre bango bakende kofanda place moko. Vous ne voyez pas que directement pe automatiquement M23 AFC nanga basi ba décider déjà ba kosolola na Tshisekedi te yango nde eloko za kosalema yango nde bokobanda ko débire soki boza mayele vous allez voir que M23 baboy négociation exacte que Tshisekedi mutaboy négociation Tshisekedi akoya koloba baboy négociation parce que déjà M23 basi baboy ki négociation tozo na chabino mais a coupé beaucoup mona le 18 mars oza koya kala mingi te le 18 mars Tshisekedi okende pa ite Tshisekedi okende pa ite lelo toza le 16 da 2 jours awa akokende wapi akokende ko signer kosolola na nani mutakopesa litoi parce que tango oyo bazalaki kopesa Tshisekedi litoi tango wana eselikaki déjà bata oyo bazalaki kopesa ye litoi ayoka kolela ya bana aza atiaki yango na ndenge ya kosakana abandaki kofinga ba opposant atretaki bango na bakombo nyonso oyo biso toyebi sika lelo nde bokomi koloba lelo nde bokomi bilobela lelo nde alingi sika azonga na kibomoto abanda koloba ki basala négociation pendant que alobaki akosololaka na ba M23 te eza la délégation na bango akoyambaka bango te sika lelo comme nanga bapesi condition oyo ya kokoka te bokomi koloba alingi na négociation te M23 AFC nanga bango bato baboye négociation na ndenge ya kimukolo baboye négociation na ndenge ya kimukolo et puis bapesi ba condition babiloko angola baza kokoma na ba réseaux sociaux eza makambo mutu eza na internet nanu bazuta mususu pe nini invitation officielle te bango baza pe na organisation eza département munene eza kaka nanga te eza na bato ebele po baya il faut bayokana basolola il faut batala les pour et les contre est-ce que bango basi basali eloko wana est-ce que bango déjà bafandi batali ba les pour et les contre po bakende kokutana na makambo inano ya soki ya angolais tozo kende awa bokomona après le 18 bamboke ebele ko banda kokweya après le 18 bokomona ndenge makambo ekotambola parce que tolinga te nanga aza na force ya kosakana te tolinga te tofinga ye aza na armement oyo Tshisekedi aza nango te équipement militaire oyo nanga aza nango Tshisekedi aza nango te. Cela veut dire que mutu akozala na posa ya négociation ekozala nanga te ekozala Tshisekedi parce que ye lobi soki alingi kozwa mboka kozwa lelo soki alingi kozwa mboka mutu akozwa ngo et puis eloko naza koyebisa bino eloko nyonso boza koloba soki kaka le 18 eleki
boko zonge awa koyebisa nga makambo noti kolobela bino eloko nyonso naza koloba naza koyebisa bino na kati ya video le 18 après le 18 mars oyo bokoyoka bamboka misu kobanda kokweya parce que na minute naza kosolola nata naza kosala émission ba village ba localité eza kokweya kanango kaka ba localité eza kokweya soki pe bokebi te système ya guerre oyo sika ekozala esu ya kokende kozwazwa bamboka te bakoya kaka directement na capitale kosilisa makambo na capitale et puis baprovince nyonso ekokwea nango moko soki ba M23 ba AFC nanga ke na capitale lelo akoti na capitale Tshisekedi okimela wapi base na ye ekozala wapi parce que na ndimi te ke Angola akomeka koya na bagene na guerre oyo akoya te pona intérêt nini na ndimi te alors Tshisekedi yebela vision tango bayebisaki yo makambo ya négociation oboyaki tango peuple bazalaki kolela ofingaki peuple opréféré kodiviser mboka opréféré tribalisme opréféré kaka kimoyibi opréféré détournement ya fonds public mais lelo ekomi tango ya kofuta masumu papa lelo ekomi tango ya kotanga l'air parce que na minute oyo papa luka place kokimela luka place kokimela parce que makambo eza koya na ndenge mususu makambo ezoya na ndenge mususu libération ya mboka ekomi éminent libération ya mboka ekomi éminent toza su na tango ya kosakana te ekomi tango ya kose préparer pona ko travailler ekomi tango ya kose préparer pona kozala na mokonzi oyo aza na posa ya population aza na posa ya développement aza na posa ya nini ya émergence bango nde toza na bango posa toboyi bato ya bilobaloba toboyi bato ya division toboyi ba incompétent toboyi ba orgueilleux toza na posa ya unité nationale toza na posa ya ba personnes intègres ba exemplaire bango nde bakonza biso babina sali po ningani tanga masolo boucle